Congo check check TV, Yasibo Mutombo. Congo check check TV, Yasibo Mutombo. Il y a Congo Check Check TV avec votre humble servante Darling Love, la canon. Mambote partout, place vos amis. La canon a bien vraiment mbote encore na mon boss, mon patron. Papa Sibu Mutombo depuis Allemagne. Mbote na yo papa et na Georges Djunga, OTT, Makake, Mafumbe, mon vieux. Mbote na yo na Freddy Chibangwa, Gétrade, patron de patron. Mbote na yo pe papa. Le lot toujours dernier love na émission na vous avez droit de savoir. Le lot na émission vous avez droit de savoir. Tout on est au tel que le cas pour mon qui na sali la qui vient aussi économiste. Bison soto ebi que économie eza bien. Bomoni ndenge na sali la qui bino papa wana banaki toujours kaka kolesa ka famille na ye sardine. Ndeko oyo basalaka économie. Pour l'économie wana koboma na kisangala na ne bakisana ko. Tobo ite biso nyonso économie eza bien, eza te ke oyo balobaka oyo zo sala nde eza ya yo. Soko zimbongo na yo, oza na droit pe ya kolia, oza pe na droit ya komela. Eza te ke il faut omi privé moyen osombata carton ya jiomela ezate moyen osombata mulangi moko ya bière momela ezate yo zobomaka na kisangala mingi obabe maka na poto wana wa se retrouver lupangu na ye atina mbongo bien sûr basomba na bango na maluku na bakitoki mos okomona pe tinde ya roza na poto na tikali pe kozwa chance roya na Kinshasa te asali AVC akufi atikali pe omona lupangu ngote. Mais en tant ami boma kinzoto na économie na sala économie na somba lupangu na nga na sala boye na zongisa boye ozi sous na ba famille mususu azomona po dépenser ya lamba pasi yelo kwa kolamba na ndako ezaka ka pati obiso na Kinshasa to benga ka spaghetti ne bango eloko ya moni ya kolamba na ndako vraiment bana na ndako ji. Il faut pas mélanger namu jamais ba oyi ko melaki am su mulangi ya ji wana ba melango nyonso na mukolo moko jamais okoka mama zo sika bino boye binenge ba bomba kate il faut ko sala ke économie tolobi économie ça tolobi te ke to komisa banda kuna biso osana ona mbongo me ndako ezo bima sur la pauvreté na ndenge nini cuisine na yo eyebi mbula elamba biloko ebele te nzungu na wana eyebi mbula elamba biloko ebele te cuisine elamba aka toujours biloko mwa mike mais oza na poto wana okoki pe oui toyokaka balobi lata pe tonga pe lia ezaka mpona nini jamais toyokaki ke kolia te lata tonga jamais po soko olia te makasi okoluka mbongo wana okozala nango te économie wana ozolinga osala wana okoka te po olali na nzala olali nzala lelo olali nzala lobi ponga na content ke olali nzala na niveau na bino bato boza na poto olie déjà pâte na bino nde biso to bengaka spaghetti olie yango nga na content déjà ke olali nzala po eza te ke bato nyonso na baza na poto na ke alo bakenga na liaka mingi te sapela bato baliaka olali nzala na lobi moyen ke koluka mbongo ngo oluka ngo ndenge ni po yo ya kotia na kisanga bande na biso boza na poto bozomi bo yango zomona ba maladi ezo ya kobimela bino ebele lokola pe bino kuna pena l'état na bino basunga bino l'hôpital bokena ozana bino sont fele yango bomonela yango pasi te soka ezalaki lokola biso awa po kutana na médecin général ya ngalie mafaire faut kotisa yoka badoléance ebele po mona eza pas mais bolinga bo bando sala yango te po ntango ozolia bia ozokimisa ba maladi ebele ozo sonde kola biso mo boaza na France ye na ndako na ye tanti na biso wana alambaka te azela kaka weekend ayepa baninga lokola za congolaise akoya wana ebike baninga na ngana asalaka ba cuisine congolaise trop il faut na yaka wana banyama zamba na kolia na akolia alie pena makasi msu bakolo ndako de basisi kolia mais ye moko a continuer na mesa sisi biloko kobima na ye okoka so bazaki na muto ko ka omoni ndako bakozana économie te angota bosani ke iye moko uti kolia kuna
eza na bato mosusu wana boye alingaka kutu teke bapaya baya na ndako na ye mpo azoboya dépense ye okaka nyonso kaka ngai nazosalela économie omokokoma nango tiwa moso olamba mo eloko mo bamokie bapaya baye bono nazosalela eloko te nazotokisa juste kaka mai na se ya économie wana kokabe te ekomi wana yo moto oza na poto me baobenga okabaka te eloko lokola biloko kolia économie yango okende nango tiwa na moto abimisaka eloko ya économie wana mpo ntango ozwi mbongo ya salaire osali ke oyo natie boye eza mpona ya provision ya ndako oyo natie eza mpona projet tel okosalela yango omona azokamwa économie yango omona ndeko mosusu ayekini awa na poto azominyokola azosala économie mais soki ayekini awa boye bato bazoya kotala ye na flat boye omona pa mutu moko atokabi ne fils que 20 euros il va déjà dépenser atokabi 3 euros oyo elobi Niki Kabuya directeur eza déjà dépensé mais entre temps na poto ozomiboma nzoto oteli mpena boye mwana poto moko boya ye ondima te kaza ye na poto po biloko kaka non toliaka oyo edaka bato mosusu omela miliki ozolia bien tontira nzoto ezala bien santé kozala pe bien oteli mpena motu mosusu awuti poto boye ondima te mpona nini azomiboma ye amitiake économie oyekini ya boye mosusu Niki Kabuya telemi boye mosusu yo otelema te parce que mpona nini yo ozosalela économie olobaki nga nazoluka nazozongisa to boyi te ozotonga na yo ndako wana nga mpe nayebi eza na papa na biso moko batongi mpe flat na ye wana na bandala asilisi yango boye akufi mpe atikala ata koya ata kini ata mokolo mbongo te atikala ata kolala ata na flat wana te ayoka ata malili ya split oyo ye atindaki na conteneur te atikali koyoka yango te mais soki omilelelaki te soki omibombelelaki te monte kosala eloko moko te bandeko na biso poto boluka bochange botika kominyokola économie wana mpo mingi mpe baosala économie wana olandele mpe na Kinshasa azani mpe na lupango te ma azobomba kaka na économie wana mosusu na kini oza na ndako te mais na poto osombi ndako seke économie wana ozosalela yango bien te mingi tokekaka toujours na nini na le contraire mpo na nini bandeko na biso boluka bochange yango omona songi eleki trop na poto moninga alambaka na ye moninga asombaka na ye whisky na ye champagne na ye atiaka na ndako ke bapaya nanga baye bazala à l'aise yo obima libanda oke kotonga oyo ndenge azobazala na économie ta kozala na eloko moko te ye mosala ne kaka kolia mais soki alie te moake koluka eza te yango vraiment Darine Love alingaka yebisa bino mwa mokie oyo na émission vous avez droit de savoir bandeko na biso boluka changer vraiment comportement to boy te pe économie ezala mais laisse non d'abord nzoto na yo po mukolo kokufa kaka le même jour wana okufa wana flat otikaki na kini wana okoyoka noko kingani azwaki tata mwasi azwaki boye mais sikoyo ye moko oyo yo wana okende ngo na libumu te mondi te kosala eloko moko te eza non déjà lisumu epa nzambe mpo yo otikeli bato mosusu baovivre bien mais yo moko banda oboma nzoto na yo lata tonga pelia eza mabe te mais komiboma nzoto te komi privé nzoto te kopesa na yo bana pasi te ke ji moko wana bokomela ngo 2 jours bana bana poto me baza torturé vraiment or biso na kala toyeba ke mwana soka aza na poto alamuki bomulanga ji wana eza ya ye moko ok nzoka nde tokoti vraiment na profondeur toyoyeba ke mulanga ji moko bazomela ngo 2 jours na ndako moko mosusu bana 4 bana 3 bana vraiment bamama biso botika kotorture bana bapapa biso botika kotorture bafoyer na bino bana balataka bilamba bien te bana na poto mais balataka bilamba bien to mona ngo tina ba Facebook omona pela mutu ana poto tali lateli bo regretter kena biso batoza na kina msusu mbongo mombo ya keba mais mo pe olati pe wona miso bato bimpe yo atola tino ya cher makasi te ya moins cher mais ezomona na miso ba
Omo pe mutu so akangeli bino koli ye mutu azosala économie otali na biloko yango akangeli bino na koli otali nanu bilamo yo moko oza nango na valise oregrete tosekaka totala na babiloko sa omoni mpena biloko mosusu kaka euti poto me otali biloko yango we mutu wana atia yango ebeteli moi tititititi boye alemi omona bakangi yango kifunda soki bazalaka na magasin moko na lupango omona batia yango wana so omona yango na kwaya ndako mpona nini etekamaka te mpona nini économie antelema ekotela yo nyonso ya yo omonaki odepense osomba eloko ya bien ozomona yango pasi bandeko boluka bochanger vraiment mama na biso alobaki Darling beta non c'était au salaire qui on est à papa on dit que les sarabans et sardi pour économie mais ok na se on a makambo zali pena donc moi si de pas que na poto lingaka na ko dépenser te ya lingaka vie na ye elekela ke lelo aze pas camarade oyo le basé pas camarade oyo asisi ko lia bandi ko tonga na camarade wana ke camarade wana za na économie te abosani ke a aider libumu na ye pour na journée moko wana beau changer tolobi que économie est bien mais et comme merci beaucoup merci encore à mon boss mon patron papa Sibou Tombo depuis Allemagne merci papa pour la confiance et na Georges Djunga OTT que m'a fondé Freddy Chibangu Agétral patron des patrons mais que vous avez vraiment belé hein bao balinga Darling Love naza toujours wana pona bino servante na bino naza toujours wana pona ko servir bino boza décité merci encore à mon réalisateur Metitima on sait que toujours bon mon image kitoko boy wana vraiment makasa Metitima to monani bye Congo check check TV Yasi Bamutombo Congo check check TV Yasi Bamutombo